Il paraît à Bafungo, la rasoute pour
Avec le contour, si nous faut être la dignité, en tout cas, merci. Un journaliste, un photographe, Ama eu tirando.
Thank you.
Bonjour. Merci à l'équipe de son mission pour cette émission du Rota. Un juste là par rapport au voisin de la fleur. Nous faisons de venir à contemporain, on va enregistrer du temps comme ça. Au moment venu, on va le lever là. Pour le voisin de la fleur, va les préparer pour dire que ça va prendre la maison. On va enregistrer. Merci.
nyonso salasi asa mkoa mapesa maalum Okomi. Allô, Okomi. Famille. Calme, zila jema ya hotelema zila jema ya hotelema awa liboso baba
Bandeko, Ilobaya Jambewana,
mokonzi azala na bino sango lamu lokola sango wani ya kuni oiteni ya motoba molongo mwa somi watuku isatu na sango kilo watuku ine mokolo moko Yesu alobi na bayekoli baye bato banso tata kopesa ngai bakoya epai ya ngai soko bayei epai ya ngai nakobwaka bango libanda te zambi nauti olikolo moko ya kosala lokola ngai nalingi te kasi kopele lokola tata alingi oyo atindi ngai tata alingi boye na bato banso ye apesi ngai nabungisa moto moko te kasi nasepisa bango po mokolo mwa suka tata wa ngai alingi te baye banso bamoni mwana mpe bayambi ye bazwa bomoi bwa seko ngai nasekisa bango po mokolo mwa suka lokumu na yo bandeko bakristu bana bakota ya nzambe bomoto ondeko solo tosangani awa biso na biso bakristu tosangani awa lokola bandeko oyo ya kosambela oyo kosambela oyo ya kobonza komabongoma nzambe molimo wandeko wa biso mama bozali atikisi ezali elembo ya boyambi ezali elembo ya bolingo solo soki tosangani ebele awa ezali pamba te tolingaki mama bozali mpe atiki biso esi pasi pasi motema solo toleli tozwi mpe maloba ndenge na ndenge ya bacondoléance maloba oyo ekobondo biso tokambusa biso mai na biso kasi atako tozwi maloba bacondoléance maloba ya liboni se liloba nyongo ekobondo biso mpenza malamu ezali bongo liloba ya nzambe liloba ya nzambe yango ekokambusa mai na biso ya biso liloba ya nzambe yango nde ekobondo biso mpenza kolinga maloba ngo nde maloba kristu oyo akoyebisa biso te ye azali sekwa na baye banso tata apesi ngai nabungisa moto moko te solo mama wa biso mpe asakolaki koyambibwa ye kutu akuli batisimo asakoli koyambibwa ye na sekwa ya mawa lelo tokoliki ate kristu ye moko akoyeba kopesa ye esika kolamba ye komboka ya ye ya nkembo pamba te mama azalaki kristu asakolaki koyambibwa ye boboto bondeko oyo ya biso bakristu lokola tokolobaka te liwa ezali suka ya makambo te liwa ezali suka ya bomoto te na liwa bomoto ezali obongwani na liwa te tozwi bomongi bwa sika oyo ya biso awa toyabi kristu tozali lokola bapagano te tozali lokola bato bazali mayele te oyo bapagano makambo maso bakosuka na se nsima ya liwa bomoto tokozali te yango wana bakotikala na bamotema yango wana bakopasula bilamba bakolela mpe bakosila te pamba te bomoto bosuki bobele moseni kasi oyo ya biso bakristu
toyebi te nsima ya lwa bomoi mosusu kozali maloba wana nde boyambi wa biso biyako nde bokomi biso boyambi wa biso biyako nde bopangosa biso mai nyonso atako tokolela avec une dose, avec un degré la foi boyambi wa biso ekolengisa biso ekobondo biso boyambi wana nde maloba makristu po azali se po ape azali bongo mpe alobi ngai nakei kobongisa bino esika mpe na kozonga oyo akokaka na bino esika ngai nazali bino mpe kozanga nakei kobongisa bino esika wana maloba makristu yo mpe tokolika te ye moko aye kozwa mama aye kozwa ye mpe amemi omboka tata omboka tata esika ezali mingi ezali mingi bomoi kwa mama bokubi te kasi bomoi kwa mama bongwani okoki bomoi kwa sika bomoi kwa mama kozwi esika mboka nzambe kasi biso tosangani awa mingi mpenza mpo ya kosambela tokosambela mpo nini kosambela ntina te soki mama atikalaki na ndingo ya lisumu awa mosengi nzambe alekisa pamba te biso banso mosantu azali te biso banso tozali bato ba sumu tozali bato ba sumu yango wana tokosambela na bango na bango mibeko ya eglise akope les œuvres corporelles la miséricorde c'est la prière il y a aussi la prière pour le défunt kosambela oya bayeba wei katika nzambe ayeba kolingisa bango soki atikalaki na milongo ya lisumu awansi biso tokoyeba kokunda baweli tokopesa bango bakoseki to mpe matanga oyo ekoki na bango na ntina te nzoto na bango mpe bakotia yango esika ekokongi na malika ekokongisi malamu wana ezali mosala na biso na kristu kokunda bandeko na biso lokola ekoki bana baza kokoto bondeko kana mosala monene kozwi yango na biso na kristu c'est un devoir de fidèle chrétien savoir piller les morts, savoir entretenir les sépultures, et pas y avoir de petits accords, malika, qui est dans le monde. Donc, on a mon colon, awa, maman, c'est plus haut, tu peux y avoir plus de 5 ans, ça peut aller. On a ça va aller. Tu peux y avoir plus de 5 ans, si tu as un petit accord, pas ma thèse à la Christ. Maman, ça va être le Christ. Il y a pas de ça. Akula qui va s'accaler, akula qui au milieu. D'ailleurs, maman, elle va être malade. Tendaki kutana hii ndako ndaki ila bandeko bae kozwaka bandeko basengeli tokeiti mpa na ye basengaki mafuta makoli nayebaki kopesa ye mafuta makoli ayambaki pasi na ye na moyambe pasi wana ayambaki na moyambe lokola kristu oyo amemi kokosela ye alobi te bino banso bolebi oyo ayambaki tout ce qui est fatigué pénezala moi tout ce qui est fatigué et moi je vous donnerai une réponse je vous soulagerai. Venez avec mon fardeau. Maman ayaki, pas ya Christ na likumba na ye, na pasi ya ye, akonzaki yango epai ya Christ. Mpe akomaki na sakabeto, mingi mpenza bakuta bakoli. Sakabeto ekopesa bakoli, kote nzambe aye babatelemisa nango, mpe soki alingi ye moko ayeba kozwa milimo molimo wa bango mpe akekisa yango na boboto. Mama ayambaki basakabeto, ayambaki Christ, akulaki bafuta bakoli, akulaki komunyo, po ya koyeba te amemaki koyambikwa ye. Azali na koyambikwa ye mpe amemaki pasi ya ye kinosuka bana bazali boboto na kati ya pasi akangaki motema awanganaki nzambe te akweyaki nzambe te ayibaki te lokola kristo alobi bino baso boyebi boya na lingumba epai ya nzambe mama akonzaki pasi ya ye mokondoba ye epai ya yesu kristo awa nzambe akokisi lokano na ye nzambe akokisi kolote na ye koloba nzambe opesaki yo ozwi kokisa kosa ya bana bazali boboto kondeko yango wana tokolikeke molimo ya mama ezali maboko wa nzambe mama te azalaki eza moto ya koyamba bomoi ya bato malamu ezali maboko wa nzambe bomoi ya bato malamu mama azalaki moto malamu azalaki moto ya koyamba moto ya koyambi aza moto malamu moto ya koyamba aza moto malamu tokolikeke bomoi wa ye lelo ezali maboko wa nzambe nzambe ye moko ayeba kobondo mitema na biso akondo mitema na biso solo likambo ya liwa okopesa pasi kokumisa ndeko kokumisa mama kokumisa koko kokumisa ndeko kati ya libota okopesa pasi tokolenga
kuzungumza mitema kasi nzambe oyo abondo komitema oyo apangwisaka mpinzoli ya biso ye mpe ngai bakomondo biso na maloba ye po te tozala bato ya bonyami, tozala bato ya bolingo, tozala bato bayelikia tobungisa boyami te liwali ezongisa mitema bitu te bungisa boyami biso te kasi toyeba kokolisa boyami mingi mpenza boyami na nsekwa awa masakolaki boyami na yandi sekwa ya bawa na yandi bomonika mobiko Kristu yemei ayeba kopesa ye mpona malobiko kokalakanda mpe basantu banso bayeba kosambela koya ye mama Maria ayeba kosambela koya ye na tikaki nzambe abayoka mawa nzambe akapesa esika na nkembo kokalaka ye oyo aza bato ya koyoka. bandeko babolingo tosambela mokonzi te andima losambola bato bayeba sangani kosangani awa mpe akabela biso kasi ya mosantu basoko te. Haya
maso Senhor, pensa nisso, mano, Zandia Cristo, o consualizo, o bilhete, isso, sempre. Oh,
tika te boza koyimisibwa masumu bosalaka boye oyo ayokolisaka mokonzi yesu tokoyamba solo mokonzi nzambe okokanisa lelo peseko ya bana bayo tokobonzela yo bilei tokopesa moyo wa molimo tokotondo yo nzambe obeli biso awa oya tokobisa yo tokobondela yo ekonkula biso nzoto na makila makristo elimo santo asangisa biso azalaki na biso molongo verse eye obeli ye epai ya yo na batisma alaki liwa ya yesu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana na yo okanisa mpe bandeko na biso bawe bazalaki na eliki ya kosekwa okanisa na ye banso batikise eye oyambaka ngo mboka yo bamona elongi ya yo tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi basengo elongo na molimo santu maria moboti wa nzambe elongo na santu yosefu molongani wa ye elongo na baposo baesengo anakenda peta isidor bakanga na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo aose bongo tokumisa mpe tokembela yo na yesu kristu mwana wa yo wa molimo ya Kristo ilobona yeli yokombo ya ye epesa ekeko na yo nakala makasi nyonso ozali na ekomoso nzambe moko obileko biso nseko lokola molikisi atiki ya ye biso tokoki koloba boye tata biso nzambe moko baloba komisa bandima mokonzi wa yo oyo masala tokobondela yo mokonzi obikisa biso mabe nyonso opesa mikolo ya biso boboto na lisalisi ya kokoya yo koya basumu seko mpe makambo makwela biso te tozala na eliki ya koyoka esengo yo nakelaki biso mpe tomona mokolo yesu kristu mokonzi wa biso akozonga mokonzi yesu kristu olobaki na bakotoli te na kotikela bino moboto na kopesa bino moboto mwa ngai otala masumu na biso te kasi tala boyango ya eklesia ya yo pesa yango moboto mpe komisa yango libota lyongo yo ozali mokonzi obileko biso nseko boboto bamokonzi bozala na bino bandeko boyango ya kristu botombelaka boboto
tala mapata ya zambi tala kwa kuna masuma bato ese mwana bato kwa tia kwa ulimati zaidi. maboko likolo bandeko tosambela mokonzi nzambe wa makasi nyonso mpo ya likozali ya misa tokozeli yo bimisa
kwayo mama ozali mokambo atiki biso azala na masumu lisusu te koyimbisa ye oyo esengo ya lobiko tokobondela bongo ya kristu mokonzi wa biso oyo bileko biso seko bana bazali moboto yambo ya bosesi nzoto ya molei tokopesa balobaka na moko wa balibota nsima bota ekosekose avec na bango mpe banyonso baye na germe de fleur bapeluka mbenge moto aye na germe de fleur ndenge moto akotika biso basusu tokozala na esika na biso obele moto aza na germe de fleur ya kopusana liboso mpo ya kotika tosimba ya mwana balibota bazali na maloba balinga koya kozo yango biloko ekokela
Macafuça na bunda, vai fotografar. É do filho. Kwani na mata na wadda na tuna sina mata. Kalau Surinam dah ada Surinam ni lain dia tak tahu ada. Bengi bongo wana ya mama linga peni kwako ta bakoko wala mettre des positions de la bakoko mais bakoko c'est la terre François Camilo Abinede. Sénateur François Camilo. Sénateur François Camilo. Famille Kakwete. Famille Kakwete, Maman Flam, Ouama. Famille Poutou Yolanda, famille Lélé. Les gens de Marie, Maman veut, les amis des Blanches. De Marie, Maman Veuve, les amis des Blanches, famille Moléga, Mosikia, ma femme sage, Manuel Guélé, famille Maman Anastasie, Kassabou.
catholique. Famille Kabwe. Ereka. Expression afro-onatra. Les petits-fils de Bakotele. Você que a Ana Joguera vai ficar com sangue. Mboka Yesu ilikutana naye mtu wa Esengo
kuambia yeye kila batoro bakupanga yeye. Akikisi bakulibanene pia kuli bakipatao. Aya ni Israeli, kusali kwa yeye kile kisumbolo. Kemona katabe na mwana mbele iliyosandu. Nani kuya kumangula kongo, uteka kukula santa, akukeke kukula moyo, ukasi kukula ikugaya masuda akili. Eko kusakumagia ukana nilode, usambela kwa Kristo uliokuka. Tusambela eko konsi Yesu Kristo, molobeli wa Kristo ukataka. Yokoni mama wa Yosa Maria, asala mama ulobeli wa Kristo ukayo. Oya mkoya yo, salaye kanukaye kusenge makamumayo. Bazo wa maso na ulobeli kwa yeko kumasekela. Lusangu la suka mwa musato wa nzambe liwepa ya yo. Tabu za libatuwa mawa, tukusambila loko ya kusote kaseko tukake mutabo yikupikisa nisoma kamumaso. Sabu Maria mama wa Kristo, sabu Msena, sabu Gabriel, banze kwa bate kwa Kristo, sabu wali kubatisi, sabu Petro, sabu Polo, tusambila emo konsi tala Kristo tulibi kulangana mbele ya Maria. Salisa Kristo teko ya bayona kupima moso vetu tia elikia sena yo. Bongo tukulonga kumabemaso pesa Kristo koya mkwakiko. Bongo tita teko salami ayo na kuliki kwa solo kukulelete. Vetu salisa batika koya yo. Pesa Kristo koya mkwakasi. Doti kala mbele kupema piko. Ukati ya malozi pia nyongo nyasee. Pesa Kristo koya mkwakasi tebe. Kokotinda Kristo tusala mene. Koya kupesa yoyo kupe kupiki sabatu. Koya mikoye. Kozala mwinga. Kokola kisa Kristo mtelake. Tosala kusala kupema moko. Topelisa mipai Kristo moto mwamulikio. Tokamba batu bazalio kati ya mwili. Tolelisa baekanemi. Tosalisa masubuki bakokola kupema. Koya mikoye. Otakusa Kristo ntela ya ukoto. Ote sima ya yunga ama ose. Tokutana nisusu na bandika balezo baso. Oe sika ya kemo upea ulimbio. Tosakana na bangota kwa kakase ko amen. Bandika balezo neba ibasila bawa. Tekumukamu lega tukibiso kasi ya wenu. Naba kisi basusubanso bawa. Pape mana mokoto kwa ya kwa nzambe. Amen.
basohotere ko yabisanga. Bandiko hawa kukoba msalaba wakunda ndiko waliso ozali kango lokola bakristu baneseni tukubondela nzambe mukonzi wa moyi kote nakuya yaye asekisa ndiko waliso ozali lokango akotisa yo molongo wa basantu kristu mokengeli molamu wa pata sikawa akumba ye mabeke azongisa ye makoko batata bongo ndeko biso ayoka esengo elongola basantu komboka ya kumu kwa ndeko. Sale,
Sampai